garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na bino nyonso balandi ya Tindika TV, bozalaka wana scotché branché pour kolanda émission na ngai Ritiana Cage à la beauté de la presse na pesi lisusu mbote na ngai na bakambi ya Tindika TV Rifin Kisombe Pikeli. Cher fidèle internaute, nazo senga na bino bo zappé penza mingité Tindika ezaka kaka moko, soyons du bon côté de l'histoire. Tindika ya papi Keli na Rifin Kisombe bo zappé na bino te bo luka ba Tindika ki jale le te Tindika ezaka kaka moko. Alors cher fidèle internaute, tozali bongo lelo na terminus na commune ya Lemba na kati ya Wenze bipai wapi toyoki ba mama balela ki mingi osi ya dollar ezo mata tout moment biloko ezo mata tout moment. À l'époque yeba tozala ki sokoza na 500 francs okola mama tembela 500 francs ndako mobimbelier mais lelo yo matembela 500 za la lisusu te. Lelo biloko ezalaki ya 50 francs matambala moi komiti na 200 francs ozomona même kibo ezalaki 50 francs lelo komi na 200 francs. Donc biloko ezo mata 10 jours au jour. Dollar ezo mata 10 jours au jour. Population ezo kokali lisusu te. Donc les gens na bandako soza na bana 5. Donc faut ça ata wenza 30 000 pour bana bali ba kutonda bien. Parce que soko bimina 10 000 francs. On relaisse même bana mi balete. 10 000 francs combien ta pour 2 personnes. Alors ba maman bazolela. Peuple azo senga nini. Peuple senga ramin kolia social ezala bien. Alors peuple to ngazo kufa boy. Makala 5 za la lisusu te. Ah na kin na kisasa makala 5 za la lisusu te. Ekola masango komiti na 3500. Siko yebisa ngo na bana 5. Po baliani. Lelo misala malunga ba papa bazala ngo lisusu te. Ba 5 mois impayés, ba 3 mois impayés. Alors ba maman bazo débrouiller na biloko mike. Siko matembele ekoma 1000 francs. Pondé ekoma 3000 francs. Bozo pour que peuple ezo kufa ba kondi. Bo lukela na nous population boloba ki les peuples d'abord. Les peuples d'abord yango ba maman bazo lela. Yongo na biso Tindika tokitaki sur le terrain pour na kotalisa bino ndenge nini biloko ezo mata. Ndenge nini population zo souffrir. Tozo lela tozo beta c'était à tout moment tout moi ba kondi l'état. Bino ba to voter ki bino mapona mi yango tozo kende le susu na mapona. Toko ba ko voter bino pona biloko boy. Bino batindaki bino kuna po bolobela peuple. Bozo mona te peuple ezo kufa. Et nyonso biloko ezo mata ba député. Ko ba voter ki bino beaucoup mais ça commune Lemba. Bozo loba nini. Population ezo kufa. Alors na koloba mingi te. Bino moko boyoka ba mama ndenge ba pandi teke. Ndenge ba fongoli. Bolanda nange longo tozonga bala sima suivre. Mama, yozo yebisa ba konza leta nini ndenge lelo matembela 5 za la lisusu te. Makala 5 za la lisusu te. Mama yozo loba nini? Ngala zolo ba penza ba bongsa mboka. Ba biloko ndenge komi pasi bo ba msusu ezweli muke bazokoka te. Ozomona biloko ezo mata. Yangana ba konza leta penza ba yoka na basa la bomoko. Tala bolingo. Bana Congo tala tozo sambela tozo de la pona mboka ezala kimia. Mboka ezala malamu, biloko ezala na pria malamu, batu nyonso azala tala sana mwa makoki ya muke, akwa kosomba eloko bana balia. OK, bino kasi ba mama nde bo votaka ba député bo votaka bango. Donc ba kopesa yo jima ko na likuta, opesi ye voix mais azokende lobela mino tesko ozoloba na ba konzi, to bo bino bo votaka nini? Wana pena. Oye pesa nga kwa. OK. Tozoko ba toujours te nganda ina ye biloko na sombi se koki ndetela likasa na ya kosoma makasa msusu 500 francs mais lelo tangu na ya bolikasa 1000 francs omoni ke nazo zonga pona nina tumba liboke makasa sikwa yaki 500 komi 1000 bozo mona biloko ndenge zo matamota yoso solangi ba calcule ndolongwe na ndao to sali calcule na yebi ke na kosoma biloko na sombi mbisa mai yango sina sombi sikoyo na ina soma likasa na koma kono makasa 1000 francs. Merci bon, maman. Siko wana ozomona pe ezosala biso pe pasi. OK, merci maman. Merci beaucoup. Tozoko ba toujours wana na baladière na biso. Zate tomate c'est minute de commerçant na tomate à 120, 150, 130 quand la minute wana.
Muto alandela biso azate. Mais Bourgmestre na bino ya wenza ya commune ya Mobimbo na kaete. Bourgmestre na biso azalit. Tomonaka ya yaka, tomonaka et na zigida. Bakende na zigida biloko baocha na prix o bango balingi. Muto alanda azate. Donc biloko zo mata du jour au jour. Au jour te na seconde. Ayeke sa tomate atie 100 000. Na minute ekomi 150. Na minute obo 200 000 ke sa tomate. Et là to somaka 60 000. Ozolo parce que na ba konza leta ni ba solanda. Ba konzi ba landela biso makambo ba commerçant ba osala. Na ba mama manœuvre. Ba mama manœuvre ba matsa biloko na nko. Que sa tomate commerçant ye na ngwa teki 100 000. Mama manœuvre comme si 150. Na minute comme si 200. Donc suivi exacté. Ba landela makambo da wenza zigida. Ba mama manœuvre ba matsa biloko na nko. Et loko moko ezokende prix atamba la 5. Car na minute wana na seconde. Au jour te na seconde ba matsa biloko. Donc oko bima boyena moi 150 000 que no somba mafila matu. Na minute ekobi 200. O terrain mo somba biloko ezate oyo ngo pe na wenza boy. Ba déclaration ba matsa biloko na nko. Nzoka biso te ba grand commerçant kuna na zigida. Ba ke na wenza zigida kuna makambo eza ko beba. Merci de toi toujours on a baladé na biso na kati ya ndena ba mama. Si on est pondé comme 3000 dollars, pondu pe basomba kango na dollar. Pondu basomba ngo na dollar te. Kote to ke somba pondu. Ata mtaloni ngo na lipangu na ye. Azotekela biso ka pondu nini cher. O biloko e mati cher yi. Yango na pe ateka mpika pondu cher. Mpika pondu boye. Ça na combien? 3000. Hey maman, si ko nani alia na ndaku nana tika. Kasi etala ndenga pe na sombeli yango nde pe na zo kangela. Soki ba bongiseli nga pe na ko bongisa. So ba tsheli nga mkenga pe na okanga ene fils kende na zo mo eloko olia na bana. Donc ba kola mikala pe ba matisi susu pondu. Ba koma otshela biso pondu mkie. Donc neti mukala mo bosoma na combien? Bon neti ezaki boye to ke pa batu neti biso to soma ba pondu na mama pangu. O soma pondu na lipanga mtaka ko tekelo emso angro. Mais lelo koma mutu azotekela yo yepe akoma ko kanga pondu na ye na mpiko alo ba biloko nyonso e mati dolari ezo mata dolari kitaka te dolari mo kita ezo kita te zo mata yepe bilone oteka na prix o ya lingeli ozolo basiko na bakonza leta ni na bato bino moko ba mama bopesa ka ba voix soka pesi oli puta lelo pesi evo to soka nepena maponami ozolo bana bakonza mboko bazola ndoni surtout na chef de l'état na biso na lobi boye pona bakonzi to loba ezaka nga mtaliboso te to loba to zebele mais to mona ka changement te onza mtema malamu aye bandeni ya obongisa. Merci maman to soko ba toujours na baladeur na biso to ye pa ya papa ko ki manga te s'il vous plaît. Est-ce que vérité ça na mboka oyo? Papa yo panza ka teke biso to za na poso panza ne teke. Sachet komi. Ya oteka ba client na ngai 1000 francs. Sachet 08. Oui. Nezi ne kuna zo bima combien? Gouvernement zo li ya combien? Vous avez un souci à Batoko? C'est quoi le bel abangoni? Hein? Tout qui c'est dollar. Gouvernement a joué décision naïe, tu es pas position. Donc vous avez gagné usine ba chasser mati donc OK bon na mongo boko maboy biloko e mati. On a gagné 150 francs. 08 nazo gagné 150 francs. Yo moto azo kini côté azo gagné combien? So yo kawika meko mona ke ba indien soki banini wana komo na bango nini? Bomo na bango nini? Ba indien. Baneni basaka basacha komo na bango nini? Mais qu'est-ce que ça la belle? Mais comment? C'est un gouvernement ali a pour Satan à l'aise. Mais comment? Tu changer comportement. Est-ce que oyebi ko la vérité? Papa yo la vérité pensa te que to yo. Vérité yango na zo loba yo nde loba vérité. Et donc c'est ngasi ko nini? Papa alobaki boy. Le peuple d'abord. Que alobaki boy. Tout droit. Mais tout droit yango. Tout droit exacté. Donc bosembo exacté. Oyo azolela, tout droit. Mais comment? Bino nde botanga biso totanga te. Moye to loba français exacté. To loba nde vérité. Tout droit yango yo. Tout droit eza na vérité. To changer comportement. OK, merci. Merci papa. Bongo exacté, misale exacté. Mama tisanini? Sacha pondu ko bata ba 3000 francs.
Donc ils ont combien siko na minute? Ils ont 1000 francs. Donc bino bolingi bo match ça on nique ça pondu chasser 3000. Kasi bozo bo maman match. Bozo misala ezati ba papa misala ezati ba match ça susu ko nika pondu na 3000 ata yo moko noko. Po misala ezati nini siko ke sala ke bino bo match ça. Carburant mati. Carburant mati ba tis carburant ya. Donc siko pondu 3000 bino bonika ngo na combien? Na 1000 francs. Bongo ya 5 millions nika na combien? 1500. Yo ko nika bongo bozo gagner na bino loko. Bozo gagner loko te, to gagner te. Baloba. Bozo la parce que na ba konzale tani yo bazo landa yo. Carburant ekita, carburant ba tis carburant ekita. Ça va. Ah. Merci. Bozo ko ba fort. D'accord. Bozo ko ba toujours na ba balader na biso. Programme ezo kokate ni saison lekela déjà elekelanga ko po na ngana so matembe na otala bano na zana ona ndako so na sombi moko ekokoka to mibali na ota pe degra mbongo nanga pe na ndenge bato na zana na ndako na mo na zo balancer ko mu matembe lango zo lingo so mandeti ya combien ba mususu na ngina somba ya 2000 tamsa 1500 mais na mo na kaka muke kaka muke kaka ezo kokaka te donc calcul ezo boma siko eloko nini ezo sala ke biloko e matabo à tout moment nayebi te dollar yango mpe nazoyeba te so mpo na dollar nazoyeba te so mpo na nini sikoyo lokola peuple message nous okomisela na bakonzela tata na ndeti boyobimi na ntongo okosala bonjo lukela bana balia mais déjà kalikile leki nazomonoka ndenge ozobaluka sikoyo na bakonzi na bato bino bavotaki message nini ozokomisela bango nakomiseli bango babongisa nanu nani vie sociale ya bato bazosouffrir toboyi te banzela bien si mpe banzela eza bien quand même babongisa eza mpe mpona bolamu na biso mais liboso na bawela vie sociale ya bato ozolia bien te kolia na bamboka mosusu ese bonga histoire ya kolia esili mais na mboka na biso kolia eza kaka kolela pourquoi il faut ata na likambo kolia mpo kolia eza na bamboka mosusu ekoma eloko moins cher bakipa yango te mpo basi basisa masolo wana mais biso koliaka oyo eliaka mikolo nyonso vie ya kolia eza mpasi babongisa vie sociale ya bato basalaire emata afin ke moto ake mpe wenze ake bien ale na bana bien loka na sengi yango babongisa vie boye mupiko makala 500 est-ce que kolambisa makala 500 kolambisa biloko bela te makala 500 eza esute komi kaka 1000 francs 1000 francs na so na bina lamba pondu ekokoka nga te madeso ekokoka te lobata na kalinga Thomson nde moi ça va mais so pondu madeso na 1000 francs na olonga te fufuka ya pamba fufu eza na problème te biloko kolamba nde ezokoka te bongo neti masangu na minute ekoko komana combien masangu ba 1500 ba mosusu ba 2000 ekolo ekolo fufu ya masangu bien ya masangu ya fufu ba 2000 ba mosusu baza déjà bekolo so koma ba 2000 ça va merci beaucoup maman toujours ba toujours na baladeur na biso bota la bambo na banena olobate batala ngati ko ba baloba ilo mo chaleza ba bi valeur na biso pepe te na olobani on ba sa makamna lolengi na baloko biso toza ba umu lokande na zana moyo bozo betanga nazo lukambo ngo ba atindela bana na bapoto après ngana zo musala ya koloba ka pwani na olobati pour tete meza muta osala ngo osufri kwa sala ngo kwa zo be bénéfice jama ko sala eloko na zo te kwezala siko ndeti mupiko combien mama ozolo parce que na bakonza leta nini tala ndenge bino bozo souffrir ndenge oyeboye na sa mo ozoputa na okangisa ata mo eloko kolia message nini ozokomisela bango babongisaka mboka soki deja mboka eza ya kobunga ndunda mpe ekokitela oyo nyonso ekite bakitisa dola biso tootangisa bana na bauniversité watepai mbongo eza normal mpo situation mboka soki ezali biloko nyonso ekokoma nango moins cher moto nyonso azala na facilité ya kolia moto akosufri na mboka aza te moto asali ndunda na ye aolinga te apedre ndunda na ye kolona ndunda na sa moi eza pasi tia bokola yango ekola ekoma ndunda mpo asufrir donc akosufrir nana motoki na ye abénéficie te fa bénéficie moto nyonso asala na se na moi ofa bénéficie bango nde babongisa mboka surtout social fo eza balia malamu bavivre neti babrazaville eza mboka moke me balia malamu bavivre malamu bongo fale pa biso tovivre bien neti ozosala matembele boye ezotangisa deja bana na université sikoyo mpo matembele eza eloko avale okolia bisoso oli okobaye suka nango oyo ozonga kaka na matembe mpo matembe baboya yango eza eloko moko donc eza bien par rapport a balégume nyonso na se na moi yango nde ezobikisa biso ok bakonzi bamama baleli tala ndeti boye
2000 francs. Atabino moko. Si ko soza na bana déjà 8. Pona na lia, pona na tika. Alors bon me gambe ko bongisa boloba que le peuple d'abord. Ma maman bazole la tête maman vani na sa moiboy. Azote kaka mama tembele zo tang sa bana à l'université. En tout cas, les kamba dollar on ngezo mata du jour au jour. Na tembele zo mata du jour au jour. Population zo kufa ba konzi. Bo luka bo réparer na biloko. Sinon te bana ba ko ba fazia. Ba ko ta fulu. Tozo ko ba toujours wana kaka na balade na biso. Ni on dote kambisi awa na ebité total na non ba prix. Koto combien? 2000 francs. Si ko 2000 francs pona na liana na tika. Bilo kongo zo mata boy. Bina moko bozo matsango beza ndenge. Eza biso te, eza makambo mboka. Puisque so mboka ezo akakimia ki no tozala bien, nde tozala ka bimala. To kufela wa ka makambo mboka. Baba. Ndeti likaya bo combien? 3000. 3000 francs. Bo benda ngona no bien botala. Siko boye bana 10. Nana oliana na otika. Eza faute na biso te. Eza faute ya bakolomboka nde balingi biso to nyokwa mabongo. Biso bato to kende meme ko so mabiloko to mona pasi. Moi apanya mbisi boye, 200 300 000. 180. Moyo lo bezate. Papa tika okotika to sala nde mipiko. Omo sala moi mipiko. On me kata osunga mwana zo asavo tala ndenge to nyokwa ndenge bozo kanga bongo bozo bénéficier pe eloko ezate tozo eloko te to kufela ka ko kufela siko message ni nozo komisa na bakonza leta na makamba dollar bakonza mboka bakitsa dollar babongisela biso prix tala na to odaye balingi biso to sila kaka ti nde yango moyo ezate ya oloba lisusu kake bakonza mboka batayela biso kufa oyo na mboka dollar e matezo matakaka prix kuna moyo ezate tokende mabongo tozonga na bambongo moi 10 francs kene nango moyo sombelo ko ezate comme des ozongi moyo ezate tosombande ba moi mipiko kesunga moyo ezate tala kaka ndenge to tanda be boye na mabele moyo ezate. Merci beaucoup papa. Tozoko ba toujours wana na baladeur na biso. Bonjour maman. Maman nazo mono zo silika na ba client bozo sona sona na ba client likambango ezani na moni biloko pilipili ombo maman ko 100 francs. 100 francs. Est-ce qu'on peut la tout à pilipili batino so balena ndako fo singa ta 1000 francs. Siko biloko zo mata boy du jour au jour boy. Est-ce que za bino moko bozo matisango bien zani? Maman eza foti na bisote. Eza foti na bisote biloko faso ezo matela en tout cas ezo sala pasi. Ezo sala pasi tellement batu mususu kaka lokola exemple lokola tomate. Tellement lokola batu mususu balingana bango ba boîte te bazo obligé ka kolambela tomate nde omoni bongo lokola tomate oyo ndengo zomona kesa tomate oyo na zigida to sombi yango na valeur à peu près $100 na sombi yango na valeur $100 to pesi na maboko Dieu me voit c'est la vérité bato bazola nanga to futi 180 000 bongo eza na bopetete ki oke okuti yango ofuti mbongo na mabele non na kati ya bitumba po bimisango. Donc ozoye bati okotia ndenge nini okosala ndenge nini mais soki tozo somba ngo eza kaka po etambusa biso ata mwa biloko mususu pourquoi po soki yango ezate mwa biloko mususu etekama te boye batebele balingana mo babwati te bapréféré ka batomate mbumba mais na yebiso te sino te eza pasi. Mais tu boye combien? Boye na tie 500 francs. Bino moko botal. Botala siko boye siko dolamba siko biloko ata misina 5000. Siko lamba tomate combien? Qu'est-ce à peu près $100 ndenge zawana na banga nzambe bato baola nanga leo na zigida. Fila matungulu oyo na valeur à 120 000. 120 000 siko kangisa mbongo batala yo. Ekola pilipili oyo. Qu'est-ce na moi katini wana 3000. Ceux qui ezaka des personnes 5000. Na ebisi yo baninge belé presque batiki bavandi na bango. Donc bozo gagner na bino eloko te. Eza eloko te tellement to aka ba mama olova na ndaku mbongo ngo lelo bendi 5000 lobe bendi 10000 ndi yango na tozoluka ka mbongo ngo etourner mais sinon te eza pasi soko za na nzela ke oyebi ke mbongo mse koko zalele monana mba msupe ko ya te kako ya kolongola ta AVC na wenze osolola kana baninga ozwa moya ko seka ndi yango te sinon te eza pasi. Message ni nezo memela ba kuza leta surtout pour na dollar ezo mata ozo komisa message ni na ba na ebite soki baza to bazate to bazo yoka te to bazo mona te tozo ebate ndeni nokoki ko sala okoza na likasa $100 nozo mona ndiroza na biya 20 000 okomi na zigida na valeur à 300 000
300 000, 150 $, 200 $. Façon zongela, on dirait yom to kene na 50 000, 30 000. On dirait qu'il y a 50 000, 30 000. Moutoua qui est na 20 000, aoya na mbamsou na chassé viva. Moutoua qui est na 50 000, 100 000, aoya na chassé viva. Donc aux hommes na façon exacte. Les dollars on comme déjà na combien? Ah on a valeur na to ba 230 000. Ko sombango 231, 232. Donc na yebite biso ko tout même ça to ba courager. Ba mususu apanzi lititi yango alango leona lobi esili nango. Azwe on diam tazaki ne lokote. Yango na ba tableau na ngambo. En tout cas na yebisio eza pasi. Biso ko to mwa muke po toza ba mama, to sala mwa misala oyo depuis ba 88 tozo tourner. Ba fia lelo bazo bota sika ba bana mike. En tout cas bazo souffrir. Bon bazana bana mike maman. En tout cas eza pasi pe mawa. Merci beaucoup maman Tolandi Ndengolobi. Merci beaucoup. Tozoko ba aussi mbuma pili bo déclarer malama. Pour la monnaie eza muke on na déclarer to komi boye pona ni via boto mene boye pona ni. La lipe si ya pipi la 100 fait de to so mami sa to lele komi 100 francs. To kokate ya charge to kokate. Donc mbwe kaliki les oko kokate. Nazo yenga kana we. To luka to kokate charge. Bana ba otonda bien te bloquer les qui cher. Bakulu kuna ndende to timi peka mibali papa mi basundola bana po charge l'équipe biso ba mama to moteka ba mai po bana bali ya kaka tozo kokati ko message ni nzopesa na nzamba sala président yo kela biso ba prier kita ba prier biloko pe kita te la biso bien moto ko bana na ko bota ko ba tonga po charge to kokali sino te bana ba cotiza ba cotiza to ko moto ba to ba 3 mois 4 mois po to kokali sous charge l'équipe ayo kela biso mawa dora ekita moi prier fufu pe kita to sana biso pe moi fufu bozo ko ma ekola masango ko minute na combien na 2000 francs. Na konikisa 3000 francs. To kokate vraiment mo kozo ke so ba mama. So ba mama to zatana na voter. Ozo kene pina mama pona mi yango. Yango alo kele biso mawa, azongisa biso mama motema na to souffrir makasi. Ba mama santé ezali sous stepo, to le to kokana biso ko tonda. OK, merci to ko besu ko mama na moni ozo. OK, balanzi ya Tindika TV. Bino moko boyo kindenge ba mama ba nyaloli, ba paloli par rapport ya aussi ya dollar ndenge zo mata du jour au jour par rapport ya ndenge ba biloko zo mata mutako ko bima na 100 000 francs ake le somba kesa tomate aye okutango na 200 000 biloko zo mata chaque jour chaque seconde ba mama bazolela ba kondina biso ya mboka pour me trouver solution pour la sociale pour permettre que biso le peuple d'abord population zolela bino ba député ba voter ka to voter boke ne kolobela biso bo lobela nanu population bo lobela nanu peuple bana ba ko moni ke to ya kuluna ezo mata toujours ba chege ba komi beli parce que ba poti bazoko ka lisusu te ba mama bazoko ka lisusu te ba papa bango misala ya malunga ezala te basala ramsala malunga te ba 5 mois payé à cause de moi 5 000 maman zoye baté no bandela wapi no zongisela wapi en tout cas to bonde libino ba konzi ya l'état bo meka mpe koluka solution ya dollar et meka mpe ko kita j'espère que bino moko bo moni ndenge ba mama baleli bo moni ndenge na ba prix ya biloko bo moni ndenge ba mama misu ba ina wenze akomi lokwa kizengi akomi lokwa kizenga yebate no bandela wapi azana 20 000 francs na poche 20 000 francs à l'époque so za nango kolenga ta 5 jours siko mama bimina 20 000 francs akomi na wenze asima mupeka matembelo akitisi asima mupeka mama beli vertige en tout cas eza malamu te eza pasi bamboka ebele balonga pona social alors ba konzi mboka peuple azosenga nini bino moko bo comprendre peuple azosenga nini. Alors, il n'y a rien à commenter, il n'y a rien à ajouter. Bino boyoki, ngaina bino. Tokutani bongo bala semaine bo sanité bo s'abonner massivement et puis bo partager émission de salangana bino to sala toko ba toujours salibai.